ya tata Simon Kimbangu Kiangani ya solo bandeko biso toza bakimbangiste koto balobi bango baza bakimbangiste koto pe balobi baza bakimbangiste mais papa Simon Kimbangu tango bakungaka na prison abima 5 personnes na kafela na ndolo wapi abima atuna bamindele balakisa le frère Simon Kimbangu bamindele bakokaite alors bobino pe bozo kokoka kaka te désordre okota pona enseignement bato bazo mema makamu na bango papa Simon Kimbangu atigelaki biso constitution ko babengeki bible bakiti Benjamin Cré na lobby na philosophie na l'humanité a changé la direction. Karl Marx a lobby l'humanité a perdu vision de Dieu. Abraham ka mutamona kanzambe, Moïse ka mutamona kanzambe, Jacob ka mutamona kanzambe na Louvre. Tant basalaka na bagarre. Et puis bana Israël ba mona nzambe parce que c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui Jésus-Christ il est en Kamba. Bakanze momoko l'église kimbangiste so kiboyo kanite bana bokomo na nkembo ndenge nini so kiboyo kanite bana enkembo yalikolo ezaliko zela bino esengo yalikolo ezaliko zela bino donc batu faut bayokana Jésus que ça aime nous les uns et les autres à l'amour de Dieu. Papa ze balé basaka na kana ngote e baleza moi ya kala mute e baleza moi ya munene oyo bato minene bamona babanga balobi te Simon Kimbangu Nzambe bato mayele baya na Jésus-Christ mona 3 personnes bato mayele baya basava bastronome bafukama liboso ya bébé balobi mwana oyo Nzambe papa Simon Kimbangu aya eloko mona sala conflit ya papa Simon Kimbangu na kuyela na mbuta kuyela eloko sala conflit ya papa Simon Kimbangu na mbuta kuyela po apparition papa Simon Kimbangu papa kuyela yebango te faut esilisa baema ya miyuni alobi oyo dongo ça va anga jwa mwa pongi bwa mona mutu moko azokota na lupango mbangu Papa Kester mbwa kufi ora tu na mbwa kufa kina nini alobi poison aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi na kombo tata mwana pe molimo mosaka tata Nzambe kole sumasiya tata Simon Kimbangu Kiangani ya solo bandeko biso toza bakimbangiste koto balobi bango baza bakimbangiste koto pe balobi baza bakimbangiste mais papa Simon Kimbangu tango bakungaka na prison abima 5 personnes na kafela na ndolo wapi abima atuna bamindele balakisa le frère Simon Kimbangu bamindele bakokaite alors bobino pe bozo kokoka kaka te désordre okota pona enseignement bato bazo mema makamu na bango papa Simon Kimbangu atigelaki biso constitution ko babengeki bible parce que bakoko na biso batuni Kimbangu awa yoke otiki nini abisaki bango awa na kena tikeli bino bible ya bible ndeza makamu nyonso tokozala nango posa alobaki toko corriger bible ça veut donc toko corriger bible te ke to bandi ko longola bendis to bandi ko taba bendis te ça veut dire donc à partir il y a explication ne toko corriger bible par exemple no sabino loko moko
Tant que tu vas notre Père qui est au ciel. Donc, ça déjà réel. Donc, ça veut dire qu'il faut tout corriger. Parce que prière, ça déjà changer. Il faut notre Père qui est en Kamba. Donc, notre Père qui était au ciel, aujourd'hui en Kamba. Vous comprenez? Il y a un moment où lorsque donc, tango kaka kimbangiste, a te ya kaloba que non, notre Père qui est au ciel, Argentine kimbangiste. Et dans les bateaux, il y a la révolution lobby. Et ça, il y a un soute. Tant que non, tout le monde est là, tout le monde. Na suka na wana kanga misute. Po na zomo na bato bali ngaba me mabiso na loyenge. Na kanga misute nzambe aza awa. Omoni po nzambe azala awa c'était comment? Ba cher le temps ruissel, ba sala ki ba étude ya temps. Na peso matière zo biki na fei. Ba cher le ruissel tangel, ba cher le temps ruissel, oyo ba témoin de Jéhovah, ba sala ki ba étudier école biblique. Bango donc à partir de calcul à 7 temps, oyo Daniel a pesaka. Parce que bandeko ça la calcul à 7 temps. Il y a 7 temps à partir du 1er octobre. Il y a l'an 600 et 7 na souka na ça veut donc 606. Il y a déportation ya bana Israël. Ba bando compter 1. Si quoi ça veut dire il faut 7 temps et coca. 7 temps et qui coca na 1914. Ça veut dire donc aujourd'hui 6, l'an 606 plus 1914 et puis c'est 2520 ans, ça veut dire 7 ans. Toujours on est nini. Surtout dans l'Apocalypse chapitre 12 de 4 à 7. Balobi tango dragon ayaki po alia mwana. Ba bomba ki mwana wana na désert pendant 1260 jours. Na 1260 jours wana fois donc 1260 jours balobi ezalaki 3 ans et demi. Donc na calendrier il y a 360 jours. Parce que le calendrier est une modification à partir. Il y a un astronaute grec qui a bandé en Alexandrie, na kombo ya Sosigène. Sosigène il y a 5 jours il y a calendrier. Pour écouter sa tripotage, na onzamba bongisa ki. Donc, basi 360 jours fois 7 et puis c'est biso 2520 ans. Ce qui est 1260 jours il y a apocalypse. Oh, il y a bomba qui mouana na désert. Fois 2 et puis c'est 7 ans. Donc 7 ans et qui commet en 1914. Donc l'an 606 plus 1914 et puis c'est 2520 ans, ça veut dire 7 ans. Tant que Jésus-Christ a botamé na Matthieu chapitre 2, toké na verset 14. Autant que balobi ayebisi Joseph, zwa mwana boki mise na Égypte. Ça veut dire na désert, boki mise na Égypte, pour dragon alingi alia mwana. Nde bakimisa Jésus-Christ en Égypte pendant 12 ans. Na 60 jours. Donc 1260 jours. Tant que Hérode a koufi, bah il consomme ça Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a 3 ans et demi. C'est qu'il faut tout ça là, 7 ans. 7 ans, c'était un dimanche, le 3 octobre, un dimanche. Charles Tanzé Russell n'a bétida de la Bible, Bavanda. Bavanda, ba mona buba, ba mona buru yeke na likolo chanja forme. Ba mona ka buru, mama na moto ekita, mais na katikata moto wana, sin moko ya noir ezala na kati. Ba mona yango ekita na distance à 250 000 km. Batali bo ba mona babi nzamba kiti. Ndo yeki baloba ke no, biso toza ba témoin de Jéhovah. Pour ba mona événement ndenge ekita. Nde ba telemisa drapeau le 3 octobre ya 1914. Mais tant nzamba kiti Benjamin Crane a lobby na philosophie na l'humanité a changé la direction. Karl Marx a lobby l'humanité a perdu vision de Dieu. Abraham ka mutamona kanzambe, Moïse ka mutamona kanzambe, Jacob ka mutamona kanzambe na Louvre. Tant basalaka na bagarre. Et puis bana Israël ba mona nzambe parce que c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui Jésus-Christ il est en Kamba. Sans vous mentir. Et aux anongo biloko alukota tango Jésus-Christ a dit moi et Père nous sommes un. Et puis ça une fraction bato babete mabanga. Mais aujourd'hui lelo toke wapi nzambaza awa. Tango bango ba monaka na 1914 événement et koyaka première guerre mondiale. Papa qui soroke la botami. Na 1916 guerre mondiale yaki makasi na naissance à papa dia Lungana.
na 1918 na bata o Charles Kantanze Russell amonaka alobaka de 14 à 16 17 18 ne pesa fin eye ko bima place wana na livre ya vous serez mes témoins bon mona yango même na vous serez mes témoins ya Joseph Smith ya prophète alobi donc alobi nzamba za mutu nzamba vandi awa même attendez ngomoni lelo tozo vanda batata ba mama nzamba za awa nzambe aujourd'hui il est en kamba batu bakomata bakokita nzambe aujourd'hui il est en kamba kobo salate ko bunga pete oyo azoloba omoni lelo oyo so omoni mutu azoleka bengi papa John siko miyebelaka ye déjà avant mais soki siko na avant omiyebelaka papa John était ato moni oyeba te ngana di père moi azaki na bana 150 papa wana ande ko yeba na komba bana tanda obenga bana pardon mwana yaka kombono nani okomona nga Mathieu pardon Mathieu keso melanga na olipa omona Mathieu ka so milipa koti na katikati baninga na ye aleli papa abungi siko mona bandi ko luka bino pardon mwana yaka na est-ce que na kati na bino Mathieu azate oh papa Mathieu fo zarabi pardon bolukela ngai na tindege elipa ko donc papa bosa ni bana zo bunga bana po baleka kebele mais pas nzambe te nzamba zali awa bato ata ba matina bango bakokita nzambe aza awa nzamba aza na nkamba bato ebele lelo omoni nkamba so donc totengi on na Michée chapitre 5 verset 2 balobi yo Bethléem mboka muke na kati na Juda na yo nde ko bimisa mutu munene oya koya na l'origine remontée au temps des anciens akoya na l'origine remontée au temps des anciens akoya na makambu ya batu ya kala apasi moki mongchanga na makambu ya batu ya kala autalisa batu ndenge nini nzamba zali et puis ayebisi batu ouverte mabo yebisa batu mokili mobimba papa simoki mango molimo mosanto so tata simoki mbanga za molimo mosanto bazo baptiser Jésus Christ na mai molimo moko lobi muto bozo baptiser oyo donc balobi molimo ekitaka lobi oyo donc aza mwana nga ya bolingo mais toujours a bombaki figure ne la man cachée abi Jésus Christ tanga kapsi bango bozela molimo akoya kuna akoyebisa bino makambo na kati ya temple apa simoki manga kita ebisa bango makambo batu ba beza tata simoki mbango te bon siko yo so balobi ka keno donc eza papa Kester eza yete c'est que papa Kester mosusu ça veut dire faut bimisa ye to mona ye faut bimisa ye batu lelo parle beaucoup na babiloko pamba babi na bango tata simoki mbango te et puis na koyebiso la majorité ya bakimbangiste te belé baza ba infiltré il connaît pas tata simoki mbango majorité na ko pesa exemple biso bakimbangiste belé balobi ono ndenge nini papa simoki mbango bato libanda bayaka apesi bango bazui bakei biso apesaka biso te batu wana libando monaka wana ce sont des kimbangiste de nature mais sans le savoir. Donc yo za kimbangiste sans le savoir que usa mutu libanda ko papa kisolokela lo baki soki tae koki bakobimisa bino bakozongisa bino ayer. Omoni ndenge to vandi awa donc toza ba likambu ya forme na fond. Omoni na forme boko ya mopaya moko boye na ba cravate na ba mallette ba motoro na ba biloko ebele boko personnel akoza pe muyibi. Peut avoir ndoki. Mais mutu moko boye kaka simple bon négliger bo yambete or kazaki na plein d'esprit. Donc alors biloko wana faut yebela yango. Donc nzamba za mutu a forme te, nzamba za mutu a fond. Yango balobi la terre était informe. Batu biso ndenge biso toza boye. Biso donc toza do na kati informité. Mais fond ezalaki. Et maintenant Jésus Christ était né na fond. Balobi te yete. Le fond ezalaki donc le fond de la terre. C'est Tata Simon Kimba. Après Simon Kimba on voit en voyant comme ça au côté doute. On m'a dit que batu bavanda na nkamba lelo na tongo ba moni père abimi. Boke sombelanga crédit. Ba moni papa abimi. Mutu moko lambi so biloko nini. Ba présenter aller batu babi ate o nzambe te. Jésus Christ tanga botami Jean Baptiste ande kolia te. Babi comment mutu akolia kate. Mutu azana mulimu na mabe. Mais comment mutu mobimbalia kate 40 jours. Te fois à démon. Ba metu ba dongo ba lobelaki makambo mabe. Mais Jésus Christ est envoyé. So bokitisi li pana manteka beti. Maya lobo ebimi abaye. Bokitisi badia malili na maki ya beti. Babi comment mutu akoza mwana na nzambe
mutu alia ke bele bo mutu so li bele bo kozala abi oh atuni bango mais nga nazolia Jean-Baptiste yaki abande ko lia te bolobi comment mutu oyo aboya ko lia te azala mulimo na Nzambe ndeni mais mwana na mutu aye azolia abandaki ko mibenga bien mwana na mutu qui était mutu donc mutu c'est tata Simon Kimbangu qui était mutu mais papa Simon Kimbangu alobaki mutu tout azana tembe il faut yaka na nkamba basala ne fara tozo kende en voulant pas de batu balinga te batu bakotaka na nkamba bakutana na tata Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu il est maître de votre maître. Il est maître des maîtres. On a dit Sabino, dans la partie prité nalia pe mbongo te ba pesa ngo no pa kester, zo mbongo cha na poche pour nyaka nango rien. Mbongo te. Biso tozaka na idéologie o tata Simon Kimbangu pesa ki poto yebisa bato. Tozaka na idéologie kaka. Idéologie ya ngwala nde biloko na biso. Parce que biso tozaba kimbangiste. Mais idéologie, c'est l'ékimbangisme. Idéologie, c'est l'ékimbangisme. Vous voyez? Donc, biso tozaba kimbangiste. Batata ba mama zala mwinda. Te bakanze momoko na kimbangisme. Zala mwinda yo mondi miya tata Kimbangu. Mokili mobimbe pesa meni yo. Tango koki panza sango ya tata Nzambe. Mabota maso balanda sebino. Nabiza leli peboyo kani. Nakosimba makasi mibeko pe. Po ete bapaka no pe baloba yango. Kimbangista zali mwinda ya solo. Mais okomona kimbangiste toujours azana barankine ndeka bazana bango na bango bayoka na te. Omona ka dongo aketala muninga bacheli biloko ali akoma muta régime abitenga biloko yo ngai na ali akandunda te po isala nga mutema bien te na ka posa osanda pondu ku testoma loso kutu na parlo même pas ma deso kutu na simba te po na ko kamala muté na ko kamala muté. Donc ça veut dire batu bakoma na ba raison. Mais que veut dire que yo za kimbangiste? Parce que ya lobby papa Fumalo de so vivant to embaranze momoko boye na vandi na bino nga Yezu moto ako sabino te mabomba mi makolo na laki sabino moto ako sabino te maye na lake labino makoki koleka te sepeli koleka bilake kolongana bokanisa maye male kaka na tango ya Noa yango ekozala na bino na tango ya suka batu balia na bango bamela mizaka na eloko moko ezela biso ya grave ezela biso. Omoni lelo mboka ndenge ekomi mboka lelo ekomi na désordre. Papa Mfumalongo na 89 tango tozwi baptême abi nyonso bozomona ekobeba tout o bozomona bandaka betage o banzela o mituka batu lobi ekobeba wana maloba Papa Mfumalongo na 89 tozomona yango. Botango mutu alobi likambo tomoni epe esalemi azana tango mutu alobi likambo tomoni esalemi azanani. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est que donc il est danger. Nazem Sabino bandeko Papa Simon Kimbangu maître de maître. Neka komona ka Papa Simon Kimbangu tianga ni avanda na nkamba ebale. Tala batu basaka na ebale. Ebale batu basaka na ngote. Ebale donc le plus dangereux ya mai ezaka tourbillon. Na voyager na ebale. Na mona somo ya ebale mbali boso na voyager na kanga misu. Nenge Papa Simon Kimbangu tianga naza. Oh nyonso mona karatala Nzambe basa la guerre d'idée. Aujourd'hui, moi je suis Makayabou, moi je suis Thompson Penepena Nzambe, moi je suis Pilipili na Matungulute. Nzambe basali li garde te. Nzambe ninga zawa na sana armée na yauta na ngona likolo avana na ngoka ninga zalawa. Ata Simon Kimbangu. Moi les jours que moi ngai Papa Kester na kutana na Papa Simon Kimbangu na mona makambo. Na mona makambo. Papa Simon Kimbangu akochope, Papa Simon Kimbangu akochope mbwa bandoke ngelo. Garde ka cheka mbwa.
atiki moto parce que les bamiyibi na banane tout ils ont tous donc basangana bavanda basala lokola kezala bango te kozwa makambo nzambe lokola makambo ya revi te makambo livre moka porno te nzambe aza na makambo ne jésus kristo alobi soki eza mpona boye nzambe akoya te me nzambe ayaki mpona bato ya mabe bamona na ye mpo base repentir bazwa gloire papa kisolokela alobi bakimbangisi ebele baza libanda nao baye te me so ta ekoki bokomona bango me ye moko alobi na nombre nyonso tu toza awa ezaka 2%. Mais na nombre oyo auta ekopesa la majorité ce sont déjà oyo bato baza libanda papa bato baoya parce que baindice oyo basava bamona etikala lelo na mitema ya bato etikala ti lelo etikala nga tokutana na mutu moko na village kifunga toala na vie na nga mutu wana afinga tata Simon Kimbangu abi Kimbangu ndoki vie na nga ebisi ye ngai na kemboka tokosala 5 mois même mokolo tokozonga boye tokuta yo kufa jour pe tozonganga na koma na village comme ezalaki wenene mona bato bakanganga na makolo papa pasteur nga aza pasteur te papa pasteur noko me fuaka noko akufa les jours noko akufaka na Kisasa na mboka bato basala fête parce que azala grand oki bakoka ete me elaka oyo muta kavabo disona repose apesaka noko wana kufa adinda na mabele na kombo tata Simon Kimbangu apa Simon Kimbangu somo ya somo bato ebele lelo oyo mutu na mutu azowelela par na non totanga kaka Bible alobi vous connaissez la vérité et la vérité vous rend libre Kimbangiste nani Kimbangiste aza mutu arankini te mais lelo obino na bino bozana barankini ndeka bozana na kati église bino na bino pe boyoka na kate o pasteur aza mabe o kingana so pasteur aza mabe parce que so dongo ba longoli pasteur ba ko chana ni muto ba o chaza sente donc bino na bino bata mabe yango balobi boyokana te mbakanze momoko na église Kimbangiste so kiboyokani te bana bokomona nkembo ndenge nini so kiboyokani te bana enkembo ya likolo ezali kozela bino esengo ya likolo ezali kozela bino donc batu faut bayokana Jésus qui s'habille aimait nous les uns et les autres à l'amour de Dieu nde bokomona kimia mais là où il y a un conflit nzamba zalaka te nzamba zate nzamba omonika ndingo oui personnellement tozala nzambe beto bien tozala nzambe na biso avant ndaka wapi na nkamba mais tant nga na sala prière à notre père en nkamba balongola ngai babi nanga ko bandalela ko sous gradité na église siko nanga na bango bana bazana berere nanga na bango eno beto bien tozana nzambe na biso avant ndaka wapi o avant ndaka na nkamba apa Simon Kimbangu kyanga nina mo te nzambe molimo mosanto avant ndaka wapi o na nkamba toke na Apocalypse 21 Apocalypse 21 babi likolo ekitaki na se nzambe na batu na ye bakitaki na se na Apocalypse 22 18 alobi boye ndenge bomoneli makambo bolongola eloko te oyo kolongola mpe bakolongola ye ça veut dire quoi ndenge bomonelaki yango ekitaki na se nzambe akitaki na se donc ça veut dire notre père en nkamba miyibi baventurier bolia bambongo ntintsane ekotaki autant vous prenez vous bouffez miyibi nafingi bino te mais naoloba oyo eza réalité des choses babi la vérité finira toujours par triompher vous blaguez avec place ya nzambe mais eza mutambu bino bozoko mecha eza mutambu bino moko omoni lisu omoni ka misu nanga ndenge vandi boy misu nanga ezomona bino pe bozomona nga mais naza na difficulté moko ngai papa kese ya komona kaka litoyi nanga ndemande na vandia do litoyi nanga pona mona ngo fo muto elaksanga ou bien na zwa miroir mais nga moko boye banda na botama litoyi nanga na yebi forme na ngwezanga te surtout ko tumukongo nanga na katikati fo na pisa mutu kwanza ngai mais même kongo eza yanga fo na pisa mutu kwanza ngai
est-ce qu'à vrai dire Mkongo zanga so mutu fa kwanza ngezanga Mkongo zanga te batu bazoya ko tripoter makambo ya Nzambe bayaka kuta église atongo kutu batu mingi bakota angote parce que babi fo boyaka na tongo po bozonguya ya pokwa boya na pokwa po bozonguya ya kolala nango po batu ebele bazokana yo basalo mabe omoni na koyebisa Moïse azala na conflit na 250 personnes bandoka na Moïse ba chef wa troupe ezalaki Jambre na Jeanne na kati ya cour roi Pharaon mais Moïse abanga bango te yo zaka na 2 personnes baoka na yo mozo banga 2 personnes kaka dongo baoka na yo ozu palpite ya obanga bongo Moïse 250 tata mama mbatu nyonso zomona tozo vivre awa lobi ba osote ba tombo na biso quel que soit mabe na biso ba miyibi na biso bandoki na biso banani après ba l'an 2300 ba osote ba tombo na biso muta otikala te siko dongo otikala na malamu nini na bando tangelo bato batika ba bien makasi lelo bakenda Saloma bengi yango vanité mais siko na vanité wana asala kinini na ebiso lelo oyo mutukutu po ateka sapato achantinsani aotala kaka elonga sapato père na biso aloba komoni mbongo soko tali yango na couleur okabela ngo mutu te soka ko bando tala mbongo na couleur olula ngo okabela ngo mutu te mais balobi nani oyo akosala malamu Nzambe abosa na ete papa mfumu mbanza de son vivant ndepsa biso soki totongi nkamba te soni eza ya ye mais pasi eza ya biso mais so totongi nkamba ya sepeli makambo koya kamba eza ville sainte so muyibi akote ngo kuna parere ndoki parere tovandaka boye na nkamba na président ya bajene ya bandundu babengi biso te boya garçon moko boya mungala asente mwana moko boye muta bandundu na nkamba tangu tokomi wana nga na tuni garçon wana mbote ya papa zemie botilaki yango wapi bino bokota te mutu fasala lisumu na cité aye kozwa bolimbisa mais bino boye kosalela ngo bozwaki vimata papa mfumolonga abisaki biso soko lingo sala lisumu fotalaka quand même photo so moni photo ko comprendre que no papa za pembeni awa osala ngote mais mutu azoyiba mbongo na kombo ya papa mutu asali mabe azoloba na kombo ya papa papa ze bale basaka na kana ngote ebaleza mwa ya kalamu te ebaleza mwa ya munene oyo bato minene bamona babanga balobi te simoki mbangu nzambe bato mayele baya na Jésus Christ omona 3 personnes bato mayele baya basava bastronome bafukama libuso ya bebe balobi mwana oyo nzambe papa simoki mbangu aya eloko mona esala conflit ya papa simoki mbangu na kuyela na mbuta kuyela eloko esala conflit ya papa simoki mbangu na mbuta kuyela po apparition papa simoki mbangu papa kuyela yeba yango te ayeba yango te meme mama na ye koko nani Kinzembo Lwezi bayeba yango te esengelaki bato baya kovanda po apesa explication comment tata Simoki Mbangu était venu sur la terre. Papa Simoki Mbangu asala apparition ya le 12 septembre 1887. Ce que faut bato bavanda ba expliquer akufi samedi dimanche balobi te bakepa ya chef du village na ba notable babité zwa mwana oyo pesa ye ndeko na mwasi abokola ye mais azalaka kaka na doute kuyela azalaka na doute wana batu banda obenga ye no mwana aki yo kuyela mwana no mais papa kuyela bande kaka kozala kaka na doute kaka mwana nga na ebela etina te mais tata Simoki Mbangu yebisa kuyela bi mais nazo regretter bino likamuke muke Kimbangu mwana kuyela te nga naza mwana kuyela te apa Simoki Mbangu va réviser ngaza mwana kuyela te kuyela o bozo mono afa bo mona kuyela nga nazala kala kuyela abeta libaku kufa pe avant ndeti yo po obeta libaku kufa avant apa Simoki Mbangu alobi bazo ya ebembe moko zouta vula c'est déjà 3-4 jours et au eza moto amoni akoka solo te abima kende
bato ebele bakoka solo te babima bakende mpe bao batikali moto abwaka soyi te oyo abwaka soyi aza un problème siko baninga bakende bakima solo yo otikala ozokoka kosupporte solo te mais ozobwaka soyi vous êtes dans l'erreur yezu yo koyebisanga badavid ntango bandoka église bandotangela bango bible ni chapitre ni baroi david baroi salomo bandokende église bandotangela bango bible ni chapitre ni ntango jésus christ aye likamuke muke totanga na makomi likamuke totanga na makomi ayebisi bango na Matthieu 22 29 ayebisi bango vous êtes d'abord dans l'erreur vous connaissez ni les écritures ni la puissance de Dieu boyebi tata simo kimbangu te omoneka ndeka bozalaka wana ndeka bozalaka boyebi tata simo kimbangu te mais bato bakokuta mosika bayebi tata simo kimbangu ngana ndo apesa bato moko cours à naissance à Jésus-Christ le 25 mai tant qu'expert na matière navanda boye namoni papa rigue na ye na nsima naopesa cours na lupanga papa zako basoldat bazalaka wana naoexplike bajo moko na mabele or que papa rigue na yaka telemi na nsima aotala nde naopesa cours tozalaka na petit na nga defe J26 son âme repose en paix il est déjà parti papa tuni biloko ozopesa o mpona nini okoki epesa ngo na nkamba te ngabi papa na nkamba esimba tatuni nga mpona nini nabi papa nkamba eza ibale basakana nango te alobi ye moto ozoloba ngo me bato ebele bayebi yango bongo te nayebisi papa te nga na nkamba nakokende me novanda na nkamba te mpo nkamba eza ebale bato basakana na ebale ketala na penepene ebale basimitiere eza bato wana bakufa kaka na tourbillon nde ebala bango nayebisi te papa kete nga naza awa mpo nakota na baprovince na bamboka na bafenfo na explike bato tata simo kimbangu nzambe aza awa na protestant bayemba nzembo moko soki tokolingana ya solo aleluya tokomona nkembo na yawe do soki tokolingana ya solo tomona nkembo ya nzambe me na hypocrisie te na hypocrisie te batata bamama na hypocrisie te moto akende église dimanche azwi kiti na ye moto akende église dimanche azwi kiti atie na mapeka ye wana na nzela aosolola na bato église catholique ndenge nini bino calme oke abimama te nake église awa nake église ntango akomi kaka na porte église achange elongi akomi na kanda pourquoi amoni papa diacre wana bakopera te amoni papa sielo amoni papa longi na ye moko boye bakopera te amoni mpe makangu na ye moko boye bakopera te afashe me na libanda azalaki na esengo me na kati ya otombokeli nini vous voyez être kimbangisi eza vocation toyembaki nzembo moko na église kimbangisi te lingomba ya ntoma euta na lola o ndimbola yoka ndimbola bato ya mokili bayebaka te o ndimbola yoka ndimbola mokonzi ye moko bandimi nde baangelo ndimbola yoka ndimbola lolendo mpe kanza ekwei esimbi bango o bandimi bayebaki ti ose kopanzama te ya lokuta satana kobongwanaka mondimi keba zala na mayelo sosola ye yade basielo na balongi ya satana na bapaster soki tozongi na livre papa yefa alobi soko oke kotumbela epai ya paster ya ndoki akoloka yo soko nga nakoyeba ndeni ke paster oyo nayaki etumbela eza ndoki nakoyeba ndeni sielo oyo navandi na ye oyo aza ndoki nakoyeba ndeni mpo wana natubelaki lobi te natubelaki paster aleki alobi papa makambo eza ebele na mboka biloko nayokaki lobi aye kotembonia yango na miso ya bato ça veut dire aza nanu na maturité te aza na faiblesse mentale mpo na kipire azalaki pire ya nani oyo il est devenu pasteur il est devenu diacre longi cielo tokoma ndenge nini tata otiki satana abebisa eloko na yo ya talo mpona nini abebisa yaka nkolo yaka nkolo yaka na mokili nzambe tata simoki mbangu
Kolo Yesu tiki Satana baby sa iloko na yo monela ki pasi. Biso to mona pasi Biso mato mona pasi. Biso to mona pasi ya pasi. Biso to mona pasi parce que baba kamususu mo eto lobela ngo na télévision ezate. Biso to mona pasi ata simo kimbango. Otiki bana na yo na iloko monela pasi tala bana no nde ba mona pasi. Ba o baza na poto baza par-ci par-là na ba province na ba rewapi. Batu bazo mona pasi nzambe. Bigisa bana na yo otala mabete. Bigisa bango. Eliki ezali yo ko bigisa biso. Yo lobi na Exode 14:14 na obundela bino. Bundela biso papa Simon Kimbangu. Parce que pour Mungu na telemi. Moni poto silisa nzembo moko toyembaka. So la tango yo. Satana akobundisa. Simba kondima na yo. Pwete tolo nga etumbo yo. Mwana yoka mingongo mibale. Bondela ososola. Mongongo ya lodiko. Longwana molili. Na moka mondimi. Kimbangu molimo ya solo. Ayelio. Ezaka na mingongo mibale. Tosilisi batata ba mama. Na pesika lisese mwa suka. Papa mo bwazalaka na mama na nzala. Abi lelo na olia nini? Omani na batona fufu biso to banotsa bafuka la na bandako Sikweza na babadi mo boye kanga wana. Akombo esprit mo yebisi omoni bafufu wana akendo kombola ngo akomboli bafufu wana akomboli yango asangisi yango pa ayungule ngo sali mwa mbuma sali mwa kamwa mbuma vandi na ndaka bi siko na olia biloni. Avandi boti makanisi mo eliete. Omoni bandunda mo webotaka na balupangu batu mingi pe boyebi bandunda ngo babenga ngo boa. Babenga ngo ndunda ngo boa. Ake abuki esprit psi ebuka bandunda wana abuki bandunda wana. Aye a regrouper bandunda wana asali yango papa achango place moko. Atokisi yango sikolo bi amafuta na ozwa wapi. Esprit moko yebisi omoni mulanga mafuta. Chango mwa ya moto ningisa ngo. Soko fronta ngo bokomona ekobimisa mwa sina mafuta. Achepe boye pa mafuta pe sali. Tangu alingi alia biloko kote makanise memaki ye musika ayoka esprit moko yebisi omoni ndunda wana eza poison soko lia ngo kokufa. Abi ngala uti musika na makanise ndundo poison abengi mbwa akina mbwa mo boye komo na ye Max abengi Max aye. Tangu Max aye azui 3-4 makwiti apesi Max tangu ale 3-4 makwiti Max akei. Avant d'y voir pendant 2 heures après, Max akufa te. Tant Max akei, il est pas le fou et si lisa baema ya miyuni alobi oyo dongo ça va. Anga jwa mwa pongi bwa mona mutu moko azokota na lupango mbango. Papa Kester. Mbwa kufi ora tu na mbwa kufa kina nini alobi poison. Aba atikoti liboko na munoko asanza biloko nyonso tu yaliaka azolela batu bakati azolela mbwa azolela poison tanga silisi ko sanza bamona garçon muso abimi papa Kester chauffeur a tout un mbwa bakangi chauffeur a tout un mbwa bakangi mbwa kufa ina nini mbwa kufa ina accident mais batu ba ko détruire idée oyo botama nango nzamba talisi yo na butu tala makambo ndenge kozala yo le faut que tout nango mutu wana zaki na avantage ya makambo wana te na désavantage ya makambo wana ta kosa yo. C'est pourquoi mon okositi yo kana kosomba mutuka est-ce que somba si mutu wana kosa yo Satana za wana poka makambo malamu kende te okana kilobi okolia soso. Tango tuna ki mutu na episode moto basoso oyo bako mocha ko formol liaka amatembele mobeta etour chez boye ya ndo da mengombe tokoma papa Simon Kimbangu lobi mbangala mwana benda eloko ko sauver biso
ezaka matsasa donc ndeko akozala na masala moke moto kozikisa ye bato bakoyeba ke kiye Simon Kimbangu ata Simon Kimbangu nzambe au commencement Dieu créant le ciel la terre c'était Kimbangu solo batata ba mama to silisi boye tata na biso za nkamba kombo na weza la mosantu bokonzi na osi ya mokano na wesa le manase na moko na nkamba opesa biso bilei na moko na lelo olimbisa biso nyongo ndenge biso pe to limbisa bango okamba biso na komeka mate kembo nangu ya lobi ko epai na yo na kombo na tata mwana molimo mosantu na français balobi mais biso to lobi ingeta merci consolateur mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kat yakananu banda nanu yokananu losambwa basantu bafelawa ekolukayo bikomba pe ekolukayo bavebebe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kolo tangelanga makambo eza na motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yango na bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien